mwana mobali oyo Monsieur Panzu vraiment ayebaka utilité ya mariage to ayebi utilité ya kozala na copine ou bien kozala na mwasi mpo makambo no ndire azalaka na mwasi te alingaka basi me ondire azalaka na basi te ondire akokobima na mwasi 2 fois na année akokobima na mwasi kosangisa nzoto 1 fois na 6 mois omona mpe aboti omona mpe akekanga lupango omona mpe abali sikoyo ye kobala azwaka yango ndenge nini mpo ndenge alobaka aza 50-50 na bakongole ya Zaire makambo boye nayebi te soki mpe ezalaka na bakongole ya Brazzaville en tout cas nayebi mpe te soki ezalaka nandimi même pas mpo soki nalobi natala bamariage na internet ya Congo ya Zaire na ya Congo ya Brazzaville bato babali ata babali 2e fois ata 3e fois mais comportement modèle ya Monsieur Panzu vraiment eza pasi mpona komona yango bandeko mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo balobi Yvette abali sikoyo aza soki connaissance soki camarade soki mutu ya Grace Temo donc bayebani kaka na Grace Temo soki bayebani na connaissance soki bayebani na camarade soki bayebani ya fanatique na star na ye en tout cas eloko kaka bato bazo confirmer mwasi o Monsieur Panzu abali sikoyo na Grace Temo bayebani basololaka bayebani malamu nga kutu wana nazomona ngo likambo te likambo nde Monsieur Panzu nga nakanisaki Yvette oyo mwasi ne sikoyo ya motema bota mosu ya motema me nazodute namoni azali mpe kaka ndenge moko na basi nyonso baleka na vi ya Monsieur Panzu Monsieur Panzu en tout cas aza na likambo na eloko azwaka na bana basi oyo na mokuse na kokoloba boye soki Monsieur Panzu alingi yo yeba yina yo ou bien soki ayina yo te azomono eloko ya koutilize azomono sacrifice akopesa donc azomono kaka te ndenge ezalaka moto aye kopia soso soki na eglize so epanganga sacrifice ndenge mpe yamonaka ou bien moto asombi eloko mpo autilize yango mokolo moko abwaka amonaka bongo mpo nazo koexplike te mobali moko kote mosu azolingalinga kaka bato bayebani entre bango na bango apart wana soki totali neti na Grace Temo soki totuni ye tant o bolingani ti mokolo bobalanaki bosangisi nzoto combien de fois
nandimi te eleka 5 fois nayebi te parce que moto azouta poto azokende bala na Afrique akendekende mpe Afrique ya trop ou bien aza na possibilité akokende Afrique sikoyo mwasi oyo ya kobala akendeka Afrique ere mosuku bakutanaka na bango te aleki Lubumbashi azongi eza mwa kokamwa mpe abali asali feti mpe alingi balobela yango mpe apesi batémoignage modele alingi mwasi yango ale baboyani 5 mois après abali oka bayebani na ye avant ya kobala Grace Temo 5 mois lisusu soki 6 mois na décembre yango atikaki susu ndeko na biso mosusu ya mwasi ya Congo Brazzaville na robe ya mariage. Donc makambo ebele ezolakisa ke azosabote basi azosaka na basi aza nde na kanda to motema mabe na bana basi bandeko eza bongo ndenge nga nazomona à part sacrifice na koutilize bango vraiment bazaka binemi na ye ezaka ndenge nalobi soki abali yo oza enemi na yo onemi na ye apusi yo pembeni mpo penza aniokolo bien pendant quelques mois mpo oyo mpe abali sikoyo na ndimi te bakokisa inane akonionga ye pendant quelques semaines pendant quelques mois sans que mwasi ayebaki azoniongama ye moko ayebi soki asali nini nsima nango atiki na evandeli nde bavandi na kiti ya mariage yango en plus alela mpe kaka bakiti ya bongo neti asantiraka nani chef du village nga nazomone na image ya chef du village te nazomone kaka baforme banganga nganga moko ne koti na ye so banganga mwana mobali oyo nayebi te soki eloko nini alingi na bandeko basi bandeko basi bino mpe nayebi te soki eloko nini bolingi na monsieur Panzo banini mbongo euro dollar ou bien maloba neti Grace Temo aza koloba il est tellement gentil il est tellement beau cool. Oh, c'est mignon. Makambo ebele azala koloba Grace Temo. Bon, Grace Temo mpe aza kobeta je na ye. Mais bon, menera je ezaka M. Panzo. Po tout d'abord avatake nyama na ye akwesa nyama na singa. Ayebi deja tina nyama ngo akokwea na mutambo. Siko tango yozo kalikile makambo kosala pa na ye ayebi tango mpo ozosenga mbongo ayebi kokosenga soki mpo osengi te ye apesi yo ayebi kokozwa soki mpe boyi ayebi kokozwa okoboya moza toujours nyama oke na singa na ye ozala mwana malamu ozala mwana mabe omema comportement ya bien tomema comportement ya mabe en tout cas M. Panzo bisika aza ye aza wana kaka vraiment mpo na konyonga bandeko na biso ya basi kotya bango na oyo ye azolinga tya sa tya motambo bakwei sikoyo ayebi ndenge azosala bango sikoyo ekomi tura ndeko na biso oyo Yvette avandisi ye mpe na modele kaka ya Grace Temo
akangisi kitambala soki foulard kitambala oui na modèle kaka ya Grace Temo atie maquillage na modèle kaka ya Grace Temo pe ye moko azokabula bafoto na mayele na kombo mosusu po mokili eningana bayoka yango mais c'est Panzo eningani mais tozolanda o mpe tolingi toyeba vi na yo ya kosangisa nzoto ya ndenge nini tolingi toyeba ntango olingaka bango bokutanaka combien de fois combien des heures bosalaka so bokutani mpona kosolola kaka boye nsima nango ndenge okendeke na libala desizio nini ezwaka yo posala libala eza bakestion te opia biso réponse baréponse sopesa ntango obalaki Grace Temo baréponse sopesa ntango okenda kolinga ndeko na biso ya Congo Brazzaville otika na robe ya mariage biso moko tokoluka toyeba tosala bankete awa olinga balobela yo biso mpe toza mpona kolobela surtout yo oza mpenza sujet ya kitoko sujet ya likambo etali bolingo sikoyo mpe lokolo ozobala pambapamba otikaka basi na barobe ya mariage entre to ovandaka na papa na yo na ndeko na mobali en tout cas toza na makambo ebele mpo na yo monsieur Panzo. Ah, monsieur Panzo, Panzo Lele. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss